nzambe penza abatela abakisa eleli nake koluka na mobali bapolisier bazokanga biso toyebi eloko te bakokanga biso réponse eza te. esango ezala bisika nyonso bozwi libaku ya kolanda Mag FM édition ya mokola lelo yango ebandi mbokine. L'Assemblée nationale, gouvernement et la République pe Fonds monétaire international va présenter qui n'a pas élu du peuple va avancer et un programme économique conclu la République démocratique du Congo. Commentaire. Président de la chambre basse du Parlement, l'honorable Aimé Boji Sangara, président qui lobby eleki, déjeuner de travail consacré à l'évaluation et à programme économique conclu entre République démocratique du Congo et Fonds monétaire international FMI en sigle. Rencontre Oyo et Sangisaki ba députés nationaux, membres de la commission économique, financière et contrôle budgétaire ECOFIN en sigle, ba membres du gouvernement, et ba responsable de l'institution ya Bretton Woods afin ya kusala point sur ba réforme engagée, ba résultats obtenus, et ba défi ya relever. Tangu Azwaki Maloba, président de la chambre basse et à parlement, honorable Aimé Boji Sangara a présenté qui beaucoup tani oyo lokola exercice ya redevabilité destiné pour renforcer contrôle parlementaire na oyo étali gestion et finances publiques. Cette rencontre offre aux participants une occasion privilégiée d'entendre de manière directe et structurée les institutions et ministères sectoriels impliqués dans la mise en œuvre du programme RDC Fonds monétaire international. Elle nous permettra d'apprécier les progrès réalisés, d'identifier les défis persistants et d'évaluer les perspectives qui s'ouvrent pour notre économie. Il s'agit ici d'un véritable exercice de redevabilité destiné à l'amélioration du bien-être de la population que nous représentons. Et il tombe à point car l'Assemblée nationale a adopté, il y a de cela quelques jours, le projet de loi des finances rectificative pour l'exercice 2026. Ensemble, nous avons la responsabilité de contribuer à la stabilité macroéconomique de notre pays, à la croissance et au bien-être de nos populations. Je déclare donc ouverte la journée d'échange de ce jour. Prenons parole, représentant résident à Fonds monétaire international na République démocratique du Congo, à Talisiki programme Oyo et bénéficier na 3 milliards de dollars américains pour accompagner la réforme économique Yamboka. Na tournaye ministre ya finance Doudou Fwamba Likunde Libotayi a signalé que les résultats obtenus et les fruits ya effort déployé dans le gouvernement pour respecter l'engagement Oyo et Zouamaki na Fonds monétaire international. Dans les cadrages que nous avons réalisés pour l'exercice 2025 d'abord, les niveaux de recettes minimum à réaliser par les régies financières étaient fixés à 27 000 milliards 100 l'année passée. Et en dépit de la conjoncture économique et des chocs exogènes et endogènes que l'économie a subis, nous avons réussi à atteindre et même dépasser cet objectif l'année passée en réalisant au-delà de 27 000 milliards 400. Et pour ce qui est du deuxième objectif, celui du solde budgétaire intérieur, nous avons obtenu une dérogation du conseil d'administration du Fonds monétaire international parce que nous avons été au-delà de 4 000 milliards 600 pour aller au-delà de 5 000 milliards du niveau du déficit qui était prévu. En ce qui concerne les recettes en 2026, nous avons un niveau de plancher de recettes à réaliser qui est projeté à plus de 31 000 milliards répartis entre nos différentes régies financières pour essayer de satisfaire aux objectifs du programme. Pour les premiers semestres de l'exercice 2026, sur un objectif de 15 000 milliards 328, nous avons réalisé 14 000 milliards 564. Et donc, pour le premier semestre, nous partons déjà avec une moins-value de plus de 760 milliards de recettes non réalisées dans le cadre du programme. D'abord, le contexte. Pour atteindre ces objectifs,
il y a un certain nombre de mesures, des réformes que nous devons implémenter. Et nous nous sommes engagés à réaliser un certain nombre de repères pour aller rencontrer les objectifs qui ont été définis. Parmi les réformes majeures, nous avons les réformes fiscales que nous sommes en train de mettre en œuvre, dont notamment la facture normalisée qui a été rendue obligatoire en décembre dernier, mais dont la FEC avait demandé un moratoire. Il y a déjà dépassé les délais et les sanctions pourront tomber à la fin de ces mois de juillet pour toutes les entreprises qui ne vont pas et qui n'utilisent pas encore la facturation normalisée. Intervenant Natour Naye, vice-ministre ya budget, a estimé que retour ya coopération na ba institution ya Bretton Woods sous l'impulsion ya chef de l'État, président de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton et permettre restauration ya crédibilité financière ya mboka. Yo Ebola na province ya Ituri lors du conseil des ministres ya week-end leki esekeli baki basalaki évaluation. Porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya a ebisibiso. De la situation dans la province de la Chopo, un cas confirmé a été découvert chez une femme de 24 ans en provenance encore une fois de Niania en Ituri. Les cumuls est de 4 cas confirmés, dont 2 décès et 2 personnes prises en charge. Ces cas proviennent tous de Niania. Les activités des ripostes ont aussi été intensifiées. Avant de conclure, le point a été fait sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des engagements du gouvernement en faveur du secteur de la santé à la suite des réunions tenues les 23 juin 2026 au ministère des Finances et le 7 juillet 2026 au ministère de la Santé publique. Les deux parties sont parvenues à un consensus sur plusieurs mesures prioritaires. Au titre des engagements du gouvernement, il a été convenu d'intégrer la totalité de la paye complémentaire dans l'état liquidatif à compter du 3e trimestre 2026, de procéder à l'alignement de 200 médecins, de prendre en compte en priorité les secteurs de la santé dans les opérations de mécanisation conduites par la fonction publique, d'accélérer le processus de la prise en charge des actes administratifs en faveur des médecins évoluant dans les régimes particuliers tels la police nationale, les forces armées de la République démocratique du Congo et dans l'enseignement supérieur et universitaire, de poursuivre les processus d'assainissement du fichier de la paie. Les deux parties se sont engagées à examiner au mois d'août 2026 la question de l'alignement des autres catégories professionnelles du secteur médical. Compte tenu de toutes ces avancées, la coordination des syndicats de la santé a décidé de la levée de la... José Frivao, ancien ministre de la Justice, maître Constant Mutamba Azalaki, liboso ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe. Retourne. Ancien ministre de la Justice, maître Constant Mutamba Azalaki lisusu mokolo ya lundi 13 juillet 2026, liboso ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe concernant scandale de fonds destiné à réparation et indemnisation ya ba victime ya ba activité illicite ya Uganda na République démocratique du Congo, Frivao en sigle. Comparu sous assistance médicale, ancien ministre de la Justice a soutenu que audition Oyo ezali ko se dérouler na ba conditions incompatibles na état de santé na ye. À travers ma déclaration Oyo, Constant Mutamba à remettre en cause régularité, il y a étape Oyo, il y a procédure, estimant que audition naye Oyo ezali ko permettre à exercer pleinement ba droit et défense naye. À l'issue de l'audience Oyo, cour de cassation a envoyé affaire pour le 27 juillet ezali koya. Condamné en septembre 2025 à 3 ans de prison de travaux forcés, maître Constant Mutamba Azali soupçonné d'un détournement présumé, il y a plus de 50 millions de dollars américains. Dossier à suivre.
UDPS Tshisekedi application ya instruction et pesa makri na secrétaire général Augustin Kabouya dit AK47 et Sengeli Boyiba qui est secrétaire général adjoint de Bizibou Balola l'homme de la paix Kitaki Nambandaka. Commentaire. Forte délégation y a parti politique Union pour la démocratie et le progrès social UDPS Tshisekedi bakitaki week-end eleki Nambandaka pour la mission moko consacrée la mise en œuvre ya circulaire signé na secrétaire général y a parti Augustin Kabouya dit AK47 conduite na secrétaire général adjoint Deo Bizibou Balola l'homme de la paix délégation ezali composée na secrétaire général adjoint pe ba secrétaire nationaux Tangu Azwaki Maloba secrétaire général adjoint ya UDPS Tshisekedi Deo Bizibou Balola l'homme de la paix atadisi que mission oyo ezali ko viser na ko assurer application effective et circulaire ya secrétaire général adjoint Augustin Kabouya. Nous sommes venus, moi et ma délégation, pour vérifier l'application de certaines instructions qui ont été données par le secrétaire général. Il s'agit des circulaires 001 et 002. Comme tout le monde le sait, il y a eu des problèmes au sein du parti. Et lorsque le président du parti, empêché, sur le Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il nous a reçus dans la nuit du 19 au 20 septembre l'année passée. Et là, il avait eu à donner des orientations que nous devrions suivre vraiment à la lettre. Et parmi ces orientations, il avait demandé à ce que chacun rentre à sa place où il était avant la crise. Et pour matérialiser cette volonté, ces orientations du chef du parti, le secrétaire général, l'honorable Augustin Kabouya, a eu à prendre 2 circulaires où il demande à tout cadre du parti de revenir dans les fonctions où il s'est trouvé avant la crise. Nous sommes venus d'abord ici en Mbandaka pour vérifier si réellement ça s'est exécuté exactement. Liboso yaba combattant P, ba combattante y a parti. Secrétaire général adjoint Deo Bizibou Balola l'homme de la paix arrêtera qui appelle na unité, discipline paix na cohésion afin ya ko renforcer parti à travers mission Oyo direction nationale y a parti bazali koluka ko consolider cohésion interne pe ko renforcer proximité entre instances dirigeantes P base y a parti. UDPS viva! 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 Etienne Tshisekedi, héros national, Félix Tshisekedi, président de la République, élu démocratiquement, Parti Béton, Parti Béton, Parti Béton, Biki Rouge, aigle national. Oui, mon P7 blessé grave, les alliés bilan, il y a accident de circulation, au Salamaki, le Beleki, la descente, il y a montagne, il y a Maongo, Tozali, na O, Lomani. Esali pasi pe mawa ya komona ndenge bandeko bazwi likama likolo ya accident de circulation tozali awa na province ya Olomami plus précisément na Bukama esika wapi camion moko ebeti batono na descente ya montagne ya Maongo bilan esali eta ya 8 morts pe 7 blessés grave bolanda netika kabuzalaki. On va ici. Nima siku jumamila basalamu mula mko atani mujinga alala mwake. Kabanga wale. Una accident afanyika kutoka Bukama kupita pa Josei de Santiago huku. Inafanyika bushukuma 0h presque. Motoka bleu ciel atu identifier ni anani yenye kubeba mboka pa mboka. Abani ba blessé kubemba na kufa weko mule chini kubemba abani ba blessé aba wote ba blessé mule chini mukobemba na kufa. Sango oyo eningisaki province ya Olomami mobimba na ndenge ya kosakana te population balamuki na mawa pe na mai na miso. Décès ya Wilfried Bilonda Mande famille biologique na ye bazali na ba doute sur circonstances ya liwa ya mwana na bango pe bazali ko senga na justice afongola banquette.
problème eza wana okopesa mwana ngai Wilfried Pilonda sono na Emande emo pamipesi sur la fraise ezaka conflit ya baninga ndenge bato bazoloba kasala accident eza accidentel alobi nazalaki na eve ba 17h okuti kosala examen na IEC aza étudiante ayebisenga bi mama bacamarade nanga babeninga alors nayebisenga bikende me koumela te okoma komi kuna ya vie na mi abengi abise yo depo osala clip na innocent okomi na mbongo yalobi naza na mbongo te nazobundana nanga kaka nazobundana malembe alors fille wana alobi na tokei libanda tosolola nano mwa mokie la personne en question ayebani te tozoluka toyeba alors nande yeba bimaki na ye surtout ka bameme na cinquantenaire asakufaki déjà bazokosa nani accident eza accident parce que bilamba na ye alataki lobi eza ata na tasha makila te eza normal ntango batie sonde na zolo na basonde na monoko ils ont trouvé qu'il y avait l'hémorragie l'interne azalaki kobimisaka makila donc c'est ça. ASBEL Fondation de l'Homme, école de Congolais, bazali kobongisa ba formation ya ndenge na ndenge tango koyekola ekoki ozali finaliste ozali neloko ya kosala te kimama. Ah oui, ozalaka na Congo Kinshasa yokelanga nanu eloko oyo. Olingaka ozala formé na ba domaine songolo pakala, ozalaka na souci ya kokoma patron na yo moko, occasion yango yo. ASBEL Fondation Maison de l'Homme, école de Congolais oyo ezali centre de formation professionnelle, bapesi bino opportunité ya koyekola na ba filière ebele, bazali kopesa ba formation na informatique, na Word P Excel, formation ya bagent d'accueil P ya protocole, formation ya bagent ya coiffure P esthétique, formation ya bagent ya peinture bâtiment P décoration intérieure, bakisa lisusu formation ya logiciel comptable Sage Plus Pay. Pona kotanga kaka wana. Oyo ezali occasion à ne pas manquer mwana mama ndeko mwasi ndeko mobali yebela yekola polelo oko malisusu utile na société car monde ezali ko évoluer. Ba adresse ici Yebana na numéro 377 avenue au Congo na commune ya Gombe, référence rond-point Kinmazière, pene ya GG Mart wana pe lisusu na commune ya Limete na 12e rue Poilou, sokyo komi na Reizam oza mobimba. ASBEL Fondation Maison de l'Homme, école de Congolais, Yamukolo Oleki Bango, qui dit mieux? Eh que yo, oui. Pour la production na yo et les cas na ba condition ya kitoko contacter FM Prod. République démocratique du Congo, Congo Brazzaville, Tinangola, Boyo Kelanga nanu eloko oyo. Fondation Malou à télévision FM TV, bazali offrir na bino ba service na bango ya qualité, na ba prix moko hors concurrence. Ezala pona ba reportage, interview, tournage ya ba clip vidéo, ba production audiovisuelle,
pe ba service ya ndenge na ndenge grâce ya équipe ya ba professionnels passionnés pe na utilisation ya ba matos ya solo ya dernière génération. FM Télévision azali ko créer ba contenu visuel percutant pe ya haute qualité oyo ezali adapté na ba besoin na bino. Bokanisi esili ouverture ya événement, film d'événement, conférence, ezala mariage, concert, tope d'événement songolo pakala. Et sengeli boyeba ke mission ya FM Télévision ezali ya ko mettre en lumière ba histoire na bino pe ko transformer ba idée na bino na ba image marquante. Pour na plus de précision, bokoki kokota en contact na FM Télévision na ba numéro ezali affiché. FM Télévision, nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Qui dit mieux? Trash pick-up souka na idéologie pour l'assainissement. Ya ville province, ya Kinshasa idéologie, ya mwana mboka alembolela. Kinshasa ozalaka na République démocratique du Congo yokelanga nanu eloko oyo. Kaka ndenge na yebisaka bino ke assainissement ya ville province ya Kinshasa eza na solution ndenge pe ezali kosalama. Solution yango eza se na kombo moko Trash Pick-up. Trash Pick-up SRL entreprise ya mwana mboka Alain Bolela le Donald Trump congolais ezali na ba matériel ya solo pe ba personnel qualifié pour na assainir bandaku na bino, ba entreprise na bino, ba millennials sobovandi pe pour na évacuation ya ba déchets. Tout désormais ozalaka na ville province ya Kinshasa na konyoso ozwami fini ba makambu ya kotimola mabulu na kati ya mapangu fini ba makambu ya kobwaka matiti na balabala esi la pona libela makambu ya kobelelaka matiti poto moni biso nyonso makambu basali awa na Kinshasa non seulement ezali malamu te po na environnement na biso ba santé na biso kasi ezali pe kobebisa image ya mboka pe befort nyonso oyo bakonzi ya mboka bazali kofournir po na kozongisa Kinshasa na image dango ya kitoko Kin Label. Désormais, bo contacter Trash Pick-up. Banoko ozala na entreprise ONG, centre de santé, atabino batu ya ba supermarché, ba particulier kuna na bandaku, eza possible pe okoma partenaire ya Trash Pick-up. Tala! Na bakonzi ya mboka, gouverneur ya ville province ya Kinshasa, ministre provincial ya environnement, message ezali se moko, bo soutenir initiative ya mwana mboka, Alain Bolela na entreprise na ye, Trash Pick-up, po ezali ko s'inscrire toujours na logique ya programme ya Kinshasa ezobonga. Trash Pick-up, souka na boule, souka na idéologie. Heke yo! Oui! Bagent ya transport balekisi tracasserie ba motard baleli na micro ya Magefe. Pona na zolo bakaka biso na nzela tozuma mikanda ya leta. Mais bagent batie pona ko contrôler mikanda na bajana bazo sa biso ba tracasserie mikanda tozoma ngo na mbongo mais soki ba temisio la kisa mikanda na dawa ba kuko bomba ba couper ko pasola ba couper ko kanga mais après mikanda complet pe ba kanga yo ka ko bisaka mbongo ne batika yo. Mais mikanda zakande soko za mutaza mikanda bakangi mais mutaza mikanda ne complet bazo kanga suka ko pesa ba okambongo yanga tolo bala bino kilo ya biso solution mikanda to sombaka et pas l'état ni na mbongo to doa ngo pamba te ba pesa biso ne na mbongo be komisio somi na mbongo ba ko kanga suka na mikanda na bon solution ni to ko doa na mikanda na to tika ko somba be to zaga ba kanga kabisa to pesa ba mbongo to pe to tika ko somba mikanda biso to se mettre des ordres pas biso to se mettre des ordres à part biso to sa musa biso transport mikanda batem sa biso tozo soma mikanda biso to seme déjà papa na biminzela pona lukani mbongo moto kria tem singa na memie na comme c'est na décence après singa mbongo na osa des autres papa na na ko tikanda ko na pona des autres te papa gouvernement batiaka en tout cas baja o bazana nzela baja moko mabe ba osa biso tracasserie la luka ba tracasserie
oza mikanda te bazokanga yo bon bango batemi na nzela mpona kosala mpona kotuna mikanda moto aza na mikanda ne complet bazokanga kaka bon solution nini tokoki kozwa na minute mpona gouvernement zwa biso solution mpona baagent baboyi kosala mosala ndenge esengeli oza na mikanda te bazokanga yo mpo baso bakangi oza mikanda ifo pesa bango ka mbongo bon solution na biso gouvernement zwa biso solution mpona baagent na ye oyo batie na nzela. Normalement mokonzi ya mboka décision na ye azwi eza normal te po premièrement bateau pena batie nanu neti baagent ya transport tout pena pour me dire baza baillettré baza na manière te po degré pena zwa nanu moto en marche ozoya bien bakilient mais bato ya transport bazoya kowelisa bakoyisaka basalisaka baaccident moko boye makambo moko boye mystique mais normalement moto ya mikanda tozala na mikanda ozala na mikanda te na awa boye ezosalisa ata na eloko moko te neti ngai naza na moto na mikanda na nga tout complet nyonso complet natambolaka na casque na sapato na makolo me basi bakanga plus de 4 fois ya nazopesaka ba 45 000 ba 50 000 plus de 4 fois bien complet na mikanda na nga nyonso me nazopesaka ba 45 000 ba 50 000 kaka bongo ekoma kaka bongo ekomi ba misusu bakote misusu bakokanga boye so bakangi kita na moto bakitio na moto balongwe na moto olanda kote moto eza boye moto ebongi. Normalement l'État a salisa biso te ministre du transport a salisa biso te na le gouvernement bana moto se bazo salisa mboka bawe ba salisa mboka comment kokembisaka bawe boye bakembisa bawe fort na bato ya transport oyo bacheli biso na nzela s'il vous plaît na kosenga na bakonzi ya mboka bolukela biso pena solution na bato ya transport oyo bacheli biso na nzela oyo pena bazo salisa mboka te bayende kobebisa réputation ya bino bakonzi ya mboka minene po makambo bazosala bino nde tozozwa mabe biso bango kutu tozomona bango te jamais moto ya moto plupart ya bato ya moto nde tozomona bango bazotambwisa bamoto na bango privé personnel plupart mais moto akumbaka moto na ye azwaka 100 000 na ye 80 000 na ye 50 000 na ye par jour ta nini akoyizwa mpona kokotisa bainfiltre kokendaka koyibaka ezalaka te neti batrouble oyo balobaka kete tosalaka batrouble na nzela na bato ya transport eza ne bakangi nga bien ordre na mikanda na makambo nyonso natali mpena bakangi nga te oyo tokende bureau wana mpena na omona yango nanu ntina te mpo naza na ordre na mikanda yango tosomba yango na mbo so nanu mikanda biso tosalisaka yango te tosombaka yango kaka na bakomini bisika bango basalisaka mikanda me okoma na mokanda wana kote mosusu keyo mokanda oyo eza mabe nga nde nasali yango eza mabe amande 100 000 à discuter zwa nanu sikoyo ba 100 000 wana mpe tofutaka yango na banke te ezokende na baposhe ya bato na pokwa bakaboli bambongo wana bake bapale normalement l'état azosalisa biso te bon epa na ngai biloko wana eza mabe te eza bie esalisa mboka me baagent na biso botyeli biso na nzela nde batrakase biso makasi so oza na mikanda opesi bango omoni bakomi komplike mpo babenda yo mopanzi bosolola eloko tosolola toyebi te mikanda tosomaka na commune signature commune bakamonesi commune mais epa na biso bazocomplike kaka tosomango $5 chaque commune bateka yango 15 000 na valeur ya $5 nde prix tosomango chaque jour wana so balobi gratuit bopesa ata agent moko akota na contrôle botuna bango ke eske mokanda oyo tosomaka yango bie bapesa biso gratuit so eza gratuit moto nyonso akozala aza nango ebele baboya kosomba yango parce que tomoni oza nango olakisi bango osomba yango commune nini outi yango wapi oyo vraiment signature oyo ezalaka te oyo vraiment boye tomonaka te c'est pourquoi tolemi yango bino ifale bino bozwele biso kaka bato mosusu baya basala biso mosala par rapport à bato botie na nzela toza na bango confiance te mosala bango mbongo ya tosolola mais kosolola wana ozopesa mo azotyaka na poche. Mag FM ya mokolo lelo komi na suka merci pour la confiance sur peu fidélité ba page rose l'édition ya mokolo lelo botika to souhaiter joyeux anniversaire na madame Gerti Nzita Mayala motema ya Bishop Yann Samuel Mbinga mwasi ya mwindu ya ngolo Kingo Mwambe mwasi kitoko zali ko célébrer mbotama na ye mokolo lelo tozali kolia pe komela avec impact pédologie profitez bien na mokolo na yo que du bonheur botika to poursuivre ba page rose pour la souhaiter joyeux anniversaire na madame Esther Lingofo mwasi ya Losambo maman sociale motema ya papa Christo Lingolo ye pas ali ko célébrer mbotama na ye mokolo lelo 30 kg ya ngulu ezali koliama bakisa pilipili ya kobota na dekwanga ya pamba champagne pe ezali komema lokola mwana msala
avec un pack pédologie. Profitez bien na mokonayo que du bonheur. C'est pour la guine image. Au pesa merci mingi na Torres Ati bozalaki na sima caméra régie finale. Ezalaki assuré na directeur technique na biso Galor Mouya. Bamata bakita baba mkona mabene fils Maniboy Kamachine na préférable. Zambe penza abadira bakisa elebi nakeko luka na mobali ba policier bazokanga biso toyebi eloko te bakanga biso réponse ezate